C'est un orchestre à la sœur Marie. Oh, c'est un groupe. Oh, c'est un groupe pour bazo quoi. Il y a Marie. Tu vas quoi bazan ngai donc. Non, le moins non pas na groupe Marie Missa. Nazara soukunate. Oh, zara soukunate. Oh. Oh, zara soukunate pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Marambo ils ont tambola penza le sous bien je peux dire entre aussi la famille, entre aussi l'orchestre. C'est pour cela que moi diverger c'est ça qui m'a mis. Parce que na ebi que ya DJ grand frère aîné à Marie Missa Azala qui est mon candidat chef na bino. Mais pourquoi Ruth Missa m'a se retiré à bois qui sabino ni marche entre bino ba musicien maman na yemoko. Bon. Premièrement, nakoloba eza marambo yemo quoi c'est là où yemo raponia sale. Mais l'idée est qui bon au départ. L'idée est qui bon au départ et parce que moi j'ai toujours là moi ngoluwana ya solana ye et tant au départ ya makambo banda ki za ki boité ndenge komi lelo boye et comme ba disque ya yemo quoi pas à travailler pena binote. Parce que Marambo ils ont tambola penza le sous bien je peux dire entre aussi la famille, entre aussi l'orchestre. C'est pour cela que moi diverger c'est ça qui m'a mis. Parce que na ebi que ya DJ grand frère aîné à Marie Missa Azala qui est mon candidat chef na bino. Je suis victorieux. Oh na bimi molongi. Oh bolingwa motema nanga. Ya olongi singai. Oh nga Dawidi liboso ya Goliath. Tala ndenge nzamba bimisinga molongi. Nga Moïse liboso ya Pharaon. Nyoka nanga amelia bango. Nga Moïse liboso ya Goliath. Tala ndenge nzamba bimisinga molongi. Nga Moïse liboso ya Pharaon. Nyoka nanga amelia bango. On y va. Mais les Israélites tombaka tisa kimaya monana. Mabanda kikimya tiruya yao. Batonda kina esemango. Batatola kilunga. Victor, oh bolingwa motema nangai. Oh esemwa motema nangai. Mon examen passé, mutuye moko en soi-même amindima. Ils ont passé, mais la sœur Marie m'a appris cela. Et je me souviens encore à l'époque, qui en 2012 ou 2013, dans Tata Raphaël. Et nous étions entourés d'un guitariste belé. La sœur Marie Balangani, quelle est notre guitare? Non, 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 non. Vous êtes grand guitariste. Donc, à ce qu'on encourage, à ce qu'on guisayo, na o comprendre d'abord aux appemés nanani. C'est que le rôle appemé na mutua, c'est que yo peut considérer déjà la classe ouana. Donc c'est Marie a pèsé plus la confiance ouana, il y a se considérer par rapport au travail. C'est Marie a pèsé nga marambebele. Quand je chante comme ça, nazara la badouleur moi mingi. Mais l'Éternel a pèsé qui puis yemoko aswaki. Shalom, fidèles téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa bien-aimé dans le Seigneur Simananto Yakolobaki, Nzama Boto Koye, Wapi bien-aimé dans le Seigneur. Toujours na cadre pour informer Bino Lelo Toyami Nani, Toyami Banani na émission na biso, na plateau na biso, vous êtes toujours connecté parce que Bonzambe ekokita na loye mope na maloba nzama lola ako futa biso bien-aimé. Un grand merci na bande union to basutena vraiment musalola. Je vois les pasteurs Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo muko ya motema ya Bivense domo depuis Londres et na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans le cadre il y a Bonzambe bien-aimé, il y a aussi la promotion ya musique chrétienne bien-aimée, le loto yambi ndeko moko bien sûr que boyebi non bien aimé, place à Outel boyebi, groupe Ango très bien-aimé dans le Seigneur, et c'est l'un des musiciens du groupe de Marie Missa bien-aimé dans le Seigneur. Moko yaba musicien, il y a groupe, il y a
la sœur Marie Missam Oyatika biso bien-aimé. Tozana na plateau na biso ya lelo, mais avant que to solo na frère Moïse, il s'appelle frère Moïse. Na ligne que apesa biso ka mbote na loyembo et par rapport toya kokota masolo sima to bana na loyembo. Navandaki na ngayo nayebaki yo te olobinga Moïse nakosala nelanga na yo natelemi na bandi mosala makambo yango ekokisama bafingi nga mingi ye bacolinga mingi ye bafingi nga mingi ye olobaki okosala sembola loboko ye sembola loboko na vina ngai yolobaki okosala sembola loboko na vina ngai yo nzambe oyo ima yo nzambe oyo ima yo papa na ngai olobaki okosala olobaki okosala natamboli mpe mingi yo bafingi nga mingi motema ekomi kobanga nakomi kolenga nakomi na suka yolobaki okosala na bomoi na ngai batemoin bazalaki tangolakaki ngai oyo olobaki okosala olobaki okosala sembola loboko sembola loboko na mboka ya ngai Kongo sala pe tomona na voix céleste yawe oh sembola loboko na vina ngai oh sala pe tomona yo nzambe oyo ima yo nzambe oyo tala bato ebele baye koluka yo baye kotalanga te basusu bakangami na milimo ya mabe sembola loboko ima nga nazangaki maloba ima yo ndekolo ya libiki ima nakomi kobanga nakomi kolenga sembola loboko sembola loboko na vina ngai na mboka na ngai Kongo oh sala peto mona voilà bonzambe lola ezofuta frère Moïse shalom papa bonne santé oui ça va très bien loyembo eza on dirait à Sœur Marie mais eyembe déjà ya yete par là au niveau sani. Merci beaucoup la question. C'est une chanson que Dieu nous a inspiré. Ils ont dit ma soeur Marie, mais on l'a appelé moi directive, et quand bien même c'est notre maman. Ça Nathan et Belé peut immortaliser, mais d'une manière d'une autre, parce que la musique est vraiment différente. Il y a toujours un style de musique, mais tu immortaliser la soeur. Nous avons chanté à l'honneur de l'Éternel, mais la chanson qui a été composée par la soeur Marie. Par la sœur Marie Missam. Donc, bonne santé à groupe. Oui, le groupe évolue bien, très bien. Très bien. Bah, programme est en ligne. Bon, présentement, Tozo préparé la sortie officielle. Je crois, en mois de septembre ou bien octobre, quand même, nous avons un contact, il y a ma solo, là, équipe. Mais je crois que si nous avons prêté vraiment, Toyo Kani bien de Tozo solo là. Je crois en mois d'octobre, une sortie officielle de ça. Une sortie officielle et ça, il y a album Massika. Album Massika. Album Massika, vous savez, à la répétition,
Et le côté au juste les amis. Ah, j'ai maintenant compris la question. Pour comprendre parce que dans mon niveau j'ai compris maintenant la question. Bon là c'est ça orchestre la sœur Marie. Oh ce que ça groupe. Oh ça groupe pour bazo quoi. Il y a Marie. Tu bazo quoi bazana ngai donc. Donc le moins non pas na groupe Marie misa. Nazara soukunate. Ozala soukunate oh. Ozala soukunate pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Groupe ça quoi évoluer. Je crois que ces derniers temps on a Tostopa qui dit makambo belé. Tostopa to bobomi groupe. Tostopa qui makambo belé, il fallait que to zonga to solo la to revoir un peu makambo belé afin que tout se relancer les choses. Donc groupe ezali même nga on a le bas, na faute le roi na minute le roi na démissionné, je suis secrétaire malgré j'ai fait musique Moussala nanga parce que Moussala a existé déjà avant la sœur Marie. Quand la sœur Marie est vivante, le groupe existait déjà. Donc on a adhéré à la sœur Marie, on a continué à prolonger, mais le groupe na santé nango actuellement. Les groupes toujours travaillent pour tous et là tout ça la réunion mon tous et le confinement aussi là pour que tout ça la réunion mon extraordinaire pour que bah se relancer mais parmi les projets où je participe na ba idée quand même kenga na zanditi. Le groupe ezali va répéter ça ma ki bosanga na lisusuté. Oui. Ezali nos gis, cela veut dire quoi? Bon mutu na mutu aza na lolenge azo komema makambo pe compréhension nango mais pour moi eza idée onga na proposaki na ba chef na biso que il faut que tout se relance bien, il faut que tout solo là. Pourquoi tout solo là? Parce que terrain autos comme les lots est un peu glissante hein? Il faut tant aux tchalo kolo tout ça là vraiment na ba précision ya makamoni surtout parce que makambo ezo tambola penza le sous bien je peux dire entre aussi la famille entre aussi l'orchestre c'est pour cela moi va divergence c'est là qui m'a mis parce que na ebi que ya DJ grand frère aîné à ba Marie Msandé azala qui net mokonzi na chef na bino hein non azali chef tazali coordonnateur donc azali ka superviser musala chef d'orchestre azali le frère Dache Kabassi yindaki chef na biso mais mutali ko chapeauter la supervision ba idée c'est le général Sonika oui. Et pourquoi les lots qui beaucoup t'ont été à se décourager ou comment? Non, le général Tozala Tokutana. Mais pourquoi Rutmisa m'a se retiré à Bois Sabino ni marche entre Bino ba musicien maman na yemoko. Bon. Premièrement, nakoloba eza marambo yemoko atela oyemoko ponia sala. Mais l'idée est qui bon au départ. L'idée est qui bon au départ. Et parce que moi j'ai toujours là moi ngoluwana ya osolana ye et tant au départ ya makambo e banda ki za ki boité ndenge komi lelo boye et comme ba disque ya ye mon quoi pas à travailler pena binote bon non à travailler na biso. Il y a d'autres chansons où Rita Betty ce sont Amissia Marine ba compagnie. Oui. Comme les Tinzembo na ko sa promotion a été banze mususu eza o ba Amissia ba yembeli. Comme ça sur Marie. Mais moi je savais bien parce que depuis Londres elle m'avait dit qu'il y a un projet mon orchestre. Mais quand même comme un projet changé comme disque numéro donc. Mais groupe Marie et Panzanité pour la sœur Rita. Alors, c'est Rita la carrière musicale naïe groupe Marie. Si je vous comprends bien que au lobby que groupe Marie Missam et Panzanité pour la sœur Rita. Est-ce que vous avez confirmé le groupe et Panzanité non? Bon pour la bon par rapport à lobby et Panzanité pour naïe c'est que Panzanité. Je l'ai dit par rapport à Mutuna ou Tukotuna. Et Panzanité groupe et Panzanité groupe ezana to vandi to se relancer te ba commencer to ça là na prochaine. Donc to permettre bon na bon si moi lingala to permettre pour la serre du rythme n'enga se relancer c'est pour cela que to permettre donc groupe ça la makambo nango j'ai écouté dernièrement le chef auteur benganga qui va dans la studio donc le groupe ils ont évolué nango mais quand même to travailler non nous calmement avec bino bobo mi groupe ya serre donc to sentir bino du soutenir bozala qui na ba mama externe et bandeli wana ba concert ba production donc bozo kana bino du soutenir. Bon, là je vais parler de quoi on appelle Moussala Nzambi. Bible zoloba que deux personnes baro tambola nzela monte so baro kanate. Au moninga iso na sangani toye parce que ngala côté groupe Pasteur Marie, je crois 2012.
Tant na côté groupe Sœur Marie na kutaka ba doyen. Na kata ba doyen wana le frère azobeta guitare, le frère de casse azala kipé. Aza parmi ba honte ba mbinga na orchestre c'est moi. Mais tant que pousse na administration peut-être y ba ngoté. Mais après la mort de la Sœur Marie, nous devons comprendre certaines réalités que les groupes est au tambour. Et c'est par là que tu vas découvrir mon master, que découvrir tout le monde. Au moins tant que tu sangani pour l'intérêt mon robot. Au moins le rôle important ils allaient nous combo. Moi j'avais dit au départ tant que bandai maramba ba concert et ba hommage notre chef d'orchestre d'Achabi que ba concert ba hommage et aussi là un jour. Pourquoi? Parce que Batangola ba obet hommage Sœur Marie, Bata Gabon ba obet hommage Sœur Marie. Tout ça les lots moko pour tout vendre sa orchestre. Concert nanga on dirait ils avaient qui bien acquitté, mais aujourd'hui ba concert hommage ça a sauté. Hommage spécial les lots. Donc ceux qui paraît ba yo que là à l'époque mais makamon se commaté. To solo li na orchestre Marie. Ils ont 3e édition, je crois, il y a mort à Sœur Marie, 3e anniversaire. Tu as na place na scène na 5 non na scène loué na salle mort dans la scène de Léopard. Il faut organiser 3e anniversaire à Sœur Marie après sa mort. Toyokani na maman Esther na coupe à Sœur Marie. Moi j'étais secrétaire. To salir réunion au solo là pour nous assurer donc liberté na biso tam sous par rapport à la famille. To se dénoncer to loba enfin aussi que to soit peu combo Sœur Marie pesa ka biso yebana raté. Mais to zalaka nango déjà la consolation en Christ. To lobango et pas parce que nous avions beaucoup des invités le jour là. Le maman Esther Azaki présent Andimaki, tout le monde Andima. Mais comment héros on a maintenant podium pour que na sala mon circonstance pour que na parler sur yango. Je vis des hommes au ba bloquer nganzela au sala trop salango. J'ai dit ah mais pourquoi il n'a salango? On a au salango parce que famille Sœur Marie ne ba sala mon circonstance. J'étais étonné. Pourquoi étonné? Et l'autre toyokani entre bus comme kuna comment? Donc totalement on a tout ça l'ensemble mais tout ça qui na objectif mon côté parce que dans la bateau dans la souci à Sœur Marie bateau mususu bateau la paix Sœur Marie pour les intérêts nous sommes donc nous tout ça qui vraiment la vision oyayi pour la Sœur Marie. Merci beaucoup mon frère Moïse. Tu as souvent loué mon coin à ta parmi banzé ma Sœur Marie et puis au côté ma solo aussi invité toute identité. eleka nale passé na ngai namoni ozanzele malamu na pona na vie nani aza lokola yo na se na moyo yo tomoni te oyo abongola mpinzoli na koseka na vi na ngai olongolanga mosika na zamba nazalaki nzoka esheka kolia te sukse ya vi nanga yawe natali malamu na pinzoli ekatanga pongi na butu ozale réparateur des âmes abattues nga oyo baboya kosentir présence na ngai akoza bobola ekangamanga na nzoto shama kasi lelo oyo yesu abimisi le véritable identité caché na ngai nale na mesa ya mokonzi oyo na meritaki te obimisi mosika nazalaki opesi esengo na motema na kolo yobimisi nazangi ya motuya nakoki kopesa yo yawe na oyo opesi ngai yaya Alléluia. On y va.
neta ya mutu babeti nazalaki neta ya mutu babeti nazalaki neta ya mutu babeti bashok babilo nani akokaki kopesa lobiko yesu aye na vi na nga lokola le bon samaritain apesi lobiko 38 ya maladi na nga na pisina o nazangaki moto kobwaka nga na mai yesu yabikisa maladi oyo minganga balemba na ye abikisi nga ye okokiselanga oyo monokosinga yo olokisanga ye liboso ya banguna na nga esenga motema na nga esenga motema na nga yawe esenga motema na nga elika mabanzo na nga yawe esenga motema na nga oyo wana kamarade na nga yo shama esenga motema na nga oyo wana moninga na nga motema yawe esenga motema na nga merci bonzambe les offres ta frère Moïse lorsque yo mozo ye mabanzemo ya Marie Misambo esala on soit au kansani ça vraiment n'a pas souvenir ébélé à malamu surtout parce que aujourd'hui soki lelo toza otokomi lelo eza nzambe ndenge asalaki na nzela ya mama oyo yango lelo tokomi ozwa baconsidération aussi na mokili oyo tokozala baingrand te comme les autres le disent souvent mama oyo aenseigné nga makambo ebele mama oyo aenseigné ngai la capacité ozomona eza mapasi bato mutu ye moko en soi-même amindima ezalaka mapasi mais la sœur Marie m'a appris cela et je me souviens encore à l'époque ezalaki na 2012 ou 2013 na tata Raphaël et nous étions entourés na baguitariste ebele la sœur Marie balangani qui nous a guitare mais c'est Marie non vous êtes grand guitariste donc azoko encourager azozongisa yo na o comprendre d'abord aux apembe na nani c'est que le rôle apembe na mutu c'est que yo peut considérer déjà la classe wana donc c'est Marie a pesa biso plus la confiance wana ya se considérer par rapport au travail c'est Marie a pesa nga mambebele quand je chante comme ça nazara la douleur moi mingi mais l'Éternel a pesaki pe yemoko aswaki absence na lelo na musique chrétienne au monionde Papa Alvin, la musique congolaise aujourd'hui, ça passe pour tous ngolu ou zai passion. Quand bien même l'Éternel a tellement sarama banga, mutuna mutaya na particularité na. Sœur Marie lelo atikali na ko benga ngo idole aujourd'hui na Congo surtout na ba nos mamans qui chantent. Aza lelo référence monene ni na lagi maman Dena lobaki dernièrement na page na. C'est ça. Donc c'est le tour ils ont ma casse, je peux dire tout vraiment ils ont ma casse. Parce que Saint Marie nous a appris comment affronter bateau tout le monde a pas soi-disant. Saint Marie apprendre biso comment revendre na bateau yo bateau biso bateau to sambela tout le monde a ke baza ba empire. Saint Marie a enseigné biso makambo ebele lelo. Donc absence ne lelo na sentir tout ma casse moi personnellement. Na éviter pour na ba opinion bateau mosusu. Mais tout vraiment mes amis. Merci beaucoup mon frère Moïse. Toko tosko na masolo il y a album na yo. Et là, on est motivé au le groupe. Et pas Marie, on a je pense. Oui. Aux côté, il y a un instrument. Le lot, si Maliwa, il y a Marie Missam. On s'est décidé que ça la groupe au Comaroyem. Et là, on est motivé au frère Moïse. Merci Papa Alvin. Nabandi Koyemba a été après la mort de la sœur Marie. Koyemba Bandai na ba chorale avant la sœur Marie. Tout le monde est dans Koyemba na ba chorale. Et nous avons une vision moro na Kambaka il y a cela 5 ans. Comme on a l'arabe dans la réflexion sur un art parfait. Tout on a chaque année na ba musicien belé na ba bataille to partage la connaissance il y a ba talent. Donc nous avons la connaissance que les Kamoninga tout on a pour que les Bibles va toujours le faire et guise le faire.
donc to pesa to musu volontaire oyo ko la ta musu na karaté ba komisara ye mais quelque part azani na niveau on a té yango to kutanaka chaque année on a pas idée penza ya ko fonder le groupe l'Éternel na pesa ki yango menanzela likanisa l'arabe parce que l'arabe existait qui déjà la première édition l'arabe na Soufraka. Pourquoi na Soufraka et j'étais dans la Sima comme guitariste mais bateau na tchara liboso bayemba je vous dis j'ai na lela jour j'étais déjà démoralisé dans l'activité pourquoi bateau te considéra ba ya retard c'est là et puis c'est une volonté puis ma casse ou on a dit que non va comme l'ange a dit va avec la force que tu as. J'ai affronté aujourd'hui, l'Éternel nous fasse grâce. Mais on dirait que la musique chrétienne pour nous commencer à faire la vocation après que vous n'êtes pas dans le monde par rapport à la musicien, il y a un retard, il y a des sévères, il y a un musique au lieu que nous avons la base de données, la base de données à la direction divine. Et ça a la volonté où nous avons doté Moutoua Salah. Base de données, donc il y a une direction divine. La direction divine. Foucault mobimba na zo loba c'est en base de données bien sûr parce que base de données nzambe ye monde baga administrateur non na zo fungama déjà yo neni oza administrateur ya base de données te oya koyeba makambo c'est passé na base de données qui est moi la prophétie existe comment? La prophétie existe comment? Parce qu'il faut que la prophétie nous amène à l'obéli. Vraiment. Dans la direction divine, Ezali Nzambe a bien un peu Moutoua Salelaye. Mais dans la direction divine, Moutoua a la volonté Nzambe qu'on a bâti sa capacité. Parce qu'on n'a pas que cette question. Notre obéli sur la base des données. Nous amenons une base de données. Oui, le véritable. Comment on a base de données là? Na bande ko batana Izipa, Basala. Orientation à base de données et ça a créé base de données pour que passer les bases de données il faut y normalement utilisateur à base de données on dirait que utilisateur la base de données non pour servir Dieu vocation à peine ou comment pour servir Dieu parce que madame émission maman non mari ouais pour ça que hier pour nous faire un faut appel dernière émission tout ça je prends aux arabes tout ça dans ma campagne aujourd'hui baloba qu'il faut avoir vocation est-ce que yo avoir vocation utilisateur ou bêtise sur la base des oui on a ligina s'expliquer l'action moderne et ça la batu mususu kaka na kata bible wana Nzambe ye moka tina na ba précision alobi na ile bikende place kinga na okuta Élysée après sa précision ponita ngala bengaka Élysée prophète avant Élie ayebaye pona lobi bongo parce que le jour où Élie a rencontré Élysée Élie n'a pas dit que Élysée suis-moi mais Élie a eu manteau sani aboka na se tant azui manteau aboka na se bible na loba loko malam pour se planango seul le prophète qui peut comprendre un geste prophétique. Élisée a compris directement que attends que dans la kababot na landayo mais Élie a le retard c'est que ça l'appelle mort direct que Dieu fait pour na mutu moro quelque part mais ça la dotation mususu mutu kata volonté na musala nzambe ko la pese ba capacité tindiki pour que avec intérêt ou volonté ou ebik ça va te lobi tant on a eu fardeau wana j'ai prié l'Éternel m'a dit va tant on m'a mis c'est ba retard. Le fardeau est continue à monter. Mais l'Éternel, pourquoi comme ça? L'Éternel m'a dit. Vous êtes Moïse, Jonas, nous avons bien mais yo, on a facilité. Nous avons basali mokili, mokili basala ngoye moko. Akiti nase, avait travaillé mon côté. Nous avons bando pour nabato. Vraiment. Tant poni. Bato musu ba rolanda Yesu Kristo après le gouana apona bango te net disciple remplaçera Judas. Ba Luka ya Luka. Oui, Mathias. Ba Luka ya Luka. Merci beaucoup frère Moïse. Toko est-ce que bonne amie comment il y a album Mezanini? L'album on a 5 titres comme on identité. Identité. Et pourquoi identité? Bon on a juste na ebisa na bana Nzambe et zaki na deux volets on ko la pesa inga na titre oyo. Première volet il y aurait ebisa bana Nzambe que tout c'est sous-estimé té. Vina biso ba manque ba insuffisance ma moto okutana nango na mokili elongola biso penza te kondima na biso envers l'Éternel. Le
lobby ya malamu ya vie na biso mutayibi ozaka nzambe yango na Bible ba comment place moko la vraie est-ce que lobby ya mutu et bomba na maboko ya nzambe oui moi j'ai dit oui parce que David a baraté ka koma roi c'est yo pour éviter lobby sika ndingo ndingo ba pambolela yango le véritable identité ya vie ya mutu nzambe ka yemo ya bien atama mbo etambola te ndimela ye kiba ke nkolo na la tuer lambana to ka kasi identité ouais OK do victory Faka te moto yo nzambe apakoli balongolaka te shwa ya nzambe présence na ye lipamboli na ndako ya Potifa. Ça sert à rien bokitisa moto yo nzambe atomboli. Ça sert à rien bobo manga yo étoile ya nzambe. Ça sert à rien bokitisa moto yo nzambe atomboli. Ata bokatelinga mondelu pona kota te na destiny na nga. Botala moto apesaki promesse akokisi mokano na yo. C'est Jésus. Baetufaka te moto yo nzambe apakoli balongolaka te shwa ya nzambe présence na ye lipamboli na ndako ya Potifa. Ça sert à rien bokitisa moto nzambe atomboli. Ça sert à rien bobo manga yo étoile ya nzambe. Ça sert à rien bokitisa moto nzambe atomboli. Ata bokatelinga mondelu pona kota te na destiny na ngai. Botala moto apesaki promesse akokisi mokano na yo. C'est Jésus. On y va. Nabimi molongi oh bolingo motima na ngai oh ya olongisi ngai oh liboso Goliath na ngai oh nabimi molongi oh bolingo motima na ngai oh ya olongisi ngai oh liboso banguna na ngai oh ya olongisi ngai oh liboso banguna nanga nabimi molongi yokanga monoko ya laboye poalakela mabe jamais Jacobe okanga monoko ya balame nesikalakela komi kopambola sikoyo je suis victorieux. Oh nabimi molongi oh bolingwa motema nanga ya olongisi ngai oh nga Dawidi liboso ya Goliath tala ndenge nzambe abimisi nga molongi nga Moïse liboso ya Pharaon nyoka nanga amelia bango nga Moïse liboso ya Goliath tala ndenge nzambe abimisi nga molongi nga Moïse liboso ya Pharaon nyoka nanga amelia bango. On y va. Mais Baisraélite tombaka tisaki maya monana mabandaki kimia te oyaya batondaki na esemango batatolaki elunga oh bolingo motema na ngai oh esengo motema na ngai ya olongisi ngai. Félicitations.
Merci beaucoup, Papa Levin. Est-ce que vous convaincre que nous sommes bien? Ok, message ni dans loyembo yo. Bon, nanga juste na lobana bande ko na biso parce que nanga na biso ko de salongi si biso et bato penza me salongi si bango fo oye manzembo. Ibezo lo ba moto yo ko la longi si faye ba un cantique nouveau. Et bato pen ko na longi si na no binote boza apprécier te. Bo wela na te ponza ma longi sabino kalate. Donc na parcours ya moi na nzambe bituma pe ya mais toza toujours ba victorieux. Vraiment, merci beaucoup. Naza choya nzambe initi bobo mangai quoi. Amen. Ok, merci beaucoup frère Moïse. Et album mais on a combien de titres? Album mais on a 5 titres. Ok. Aux autres autoproduction, auto producteur Azani. Bon, Naza na producteur té, Naza ko est vrai car na ba fort on pour la zope sabiso. Et na réalisé au moins 5 titres na ngolu en colo. Na 4 nangoza na 2 featuring. Parmi aussi Bagan et Ambo Canabiso, que l'Éternel a fait Singango. Naïmina frère José Nzita, Naïmina papa évangéliste Mike Flor. Donc, il y a featuring tout ça, les Kolazo Sunga, Malembe, les Kolazo Tindikabiso aujourd'hui. Donc, c'est producteur, distributeur, mon ami, à pour soutenir vos côtés en contact pour que nous salango et. Donc, pas Bolanza, mais ma casse qu'on a. Aux un niveau, aux un studio. Bon, on a aussi ça dans le studio, 5 titres, nous avons réalisé des clips. On a déjà 4 clips, c'est la clip monde de Tigal Nango. Donc, il y a un candidat aux autres là, sur le Saliango, des solo là. Pour la promotion, et aussi un peu que ma coquille a sa promotion dans la télévision. Ok, est-ce que le message nous a lancé peut-être que Bazo dans le c'est net moment vous a touché, vous a pour ça que va contribuer, va côté makama au message nous a nanga juste quand on a passé le message pas bandeko bolanda biso de part et d'autre dans le monde. Et ndenge vous allez qui le beaucoup peut-être soutenir les musiciens et vous allez toujours que ça lango nzambe ndem tapambolaka. Bibezo balona na tongo donner na pourquoi au éviter au nini go bota c'est que so sala ki yango na papa Mike Flor et puis si to sala ngo pe na ngai na Marie Missam sala ka na sœur Marie Missam et puis si te ki o sala ngo pe na ngai donc eza musala na ngai te mais eza musala en kolo o eza na mission au Big Sabato nzambe moyen oyo za na ngona kolo mutapesa kiyo soutenir cette œuvre l'Éternel vous bénira et nzambe biso vraiment na fardeau na que soki bo sali yango nzambe na likolo vraiment a refongola ba éclipse du ciel na selon Zacharie 10 pour qu'il y ait qui s'envolent na égard na biso. Merci vraiment. Merci beaucoup frère Moïse, message l'épi. Bando bazo lando papa, au PC numéro contact na ba o ke baza na posa ko tena en contact à contribuer. Il y a prière, il y a ma sous invitation, au PC votre numéro de contact. So bongo contacter votre frère Moïse Moké au petit plus 243 89 62 50 784 plus 243 89 62 50 784. Donc c'est le numéro dans celle à WhatsApp. So on comme na ngata na ba jumelle Betty Moïse moke nonande @yahoo.fr. Donc sur Betty okuta mon frère Moïse et l'Éternel vous bénira. Pour cette présentation, il y a pas de musicien. Les groupes, tous vraiment. Lui c'est le frère fidèle de Castro. Il y a la pas Marie Missam. Le soliste n'a pas Marie, n'a accompagnateur. Donc moi na maman a tiré la vie. Ok, ça va. Dans un frère Die, les clavéristes. La sœur Grâce, Maboko, frère Gloire, chanteur. Et notre chef d'orchestre est le frère David Moudi. Donc, c'est la fin de notre émission, frère Moïse. Natikio, Obetanze Monsou et album. Donc, Natikio, Yo Libosa Famille. Merci beaucoup. Elombe na bilombe kolo eswe na nyako kanina yo yende nanye elombe na bilombe mwana pate na nyaza lokola yo yende nanye basalelanga makita bakanganga mpona kende liboso te kasi
ayokelinga mawa akangolinga elombe kati nanga bimisanga champion libota, car c'est lui qui est à nous et plus fort que celui qui dans ce monde. Oh azalite oyo azalokola yo yawe likolo na se tomonite oyo azalokola yo esengo kozala mwana na nzambe esengo kozala mwana na nzambe esengo kozala mwana na nzambe oh mawa kozala mwana satana mawa kedi kibeni kozala mwana satana mawa kozala mwana satana kadi apemba lifelo eza yo alliance ya ngai na yo ekosila jamais. Oh alliance oyo tokangama na yo ya makila esoyo olakakanga okotikanga jamais kino suka ya bomoi na ngai ninyango ekoti na ngai na bengwa nzamba bolingo oh ninyango ekoti na ngai na sede lombe na nga tope kozanga minyoko ekolongolanga na présence na yo te iye nzambe na ngai koloyo bolingo motema nzambe oyo alongolaka soni iye nzambe na nga andimi kufazu esika ya vi na ngai basesengelaki ngai na mona tokosuka wate tokosuka wate biso na Yesu tokosuka wate où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bako leka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala
hey tango tango eza koleka ale moloto we asi akenda kala po tango we po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema tala tango ekomema tango ekotika moto te engela momoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais l'engela bomo moni lengwa salama sivakenaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato tango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe